Nini eko sa mboka na biso kende bien te, ce sont des partis politiques. Nini eko sa la été jeunesse et soit conscience te, ce sont des partis politiques. J'explique. Vous condamnez les politiciens, vous condamnez Moutoua comme Mélango. Oh, Moutoua comme Mélango pour un sous chômage, mpiaka. Batuto ba omela bombe, bo bisanga mutu nini. Azana salaire, na musala ya malamu, ezo pese salaire ya malamu bongo omela bombe. Mais au lieu d'abord de sanctionner les partis politiques, il y a des gens qui ont vrai Koulouna, ce sont des Francis Kalombo. Les vrais Koulouna, ce sont des bourgmestres qui ont des machettes, des machettes. Les vrais Koulouna, ce sont des chapana qui ont permanence. Les vrais Koulouna, ce sont des bateaux qui ont quand vous condamnez les gens, vous condamnez vous condamnez et l'autre n'est comme ici bango bongo. Qui vont Babiloko wana banani batekaka Babiloko wana et ces gens au bateka Babiloko wana ils sont protégés par de qui parce que les loyo eza diamba eza gene eza tchap eza soupe na tolo eza reconnu ba whisky auto banda ko boya yango ya plastique yango etondi na ba wenze oui batu ba oteka ngo to yebi bango ils sont soutenus par de qui par des politiciens et ces politiciens là ont des partis politiques. Une jeunesse où il y a que non, attend à zananga mayele, attend à sali nanga ba recherche, attend à créer nanga te. Un jour na ko se retrouver dans parti politique et puis parti politique et peut sanga yi musala. Cette jeunesse n'est pas préparée. Il n'est pas satisfait n'engue bakangi docteur télité justice ya Congo banda kota et ça la justice à Congo ya za satisfait nangote bakanga l'homme moko o aza sérieux o aza Vital Kamerhe Félix l'a dit. Abi il croit toujours à Vital Kamerhe qui va occuper des postes à minene na mboka oyo. Or moyibi ya liboso ezaki Vital Kamerhe. Bakangi moyibi mais Félix abi non, Vital Kamerhe l'homme moko intègre. L'homme intègre. Et la justice maintenant doit nous dire nini parce que les chefs de l'État jusqu'à aujourd'hui ne croient pas à cette justice. Sur la patriote, c'est mes amis que vous avez vraiment ébélé, branché dans Congo Source TV, chaque émission pour informer à temps réel. Les lots na bon et pas mon colo Congo, n'enga l'unaka comme benga yemo Bongo trésor qui bouquet les colo Congo, au wapitro bétanier masolo ya politique ya mboka na biso Congo. Alors la scène nous vous avez toujours branché, bambati beaucoup ça la jamais dessus, vous avez toujours. Mon amboka mbote kolo Congo yenga matondo ingeta rizmo bongisi po ngobenga mwana mboka ngazaka mwana tende na bisabino bana totikela ba Sylvestre bana biso to bota ba Precia ngazaka kolo ya mboko po papa tanga kufia tikelinga mboko quand le papa n'est pas là l'héritier devient le responsable donc je suis le responsable en français on dira les responsables du Congo donc bisonde ba kolo Congo bisonde ba kolo mboko to soka ekende mabe botu na biso mboka na bino eke mabe me botala ngo na misu pona nini so mboko batu ba osala mabe batu ba oyiba botu na nde biso boko tuna mundele te boluka te otoki o négocier pour mboka ekende bien mundele te bisonde ba kolo Congo ba biso ba Merlin vuvu ba Nico Mayengele ba Prince Penge ba Alain Bolojwa Océan de la presse, bison de Bakolo Congo. Le Kolo Congo. Ok, na lo baron na lo lendo. Na lo lendo. C'est un mot qui est pénétré tout na yo. Boza Bakolo France, to tike ba colonie biso Bakolo Congo. Oui, Kolo Congo trésor king. Ni ni penezo sala ke mboka na biso ekende liboso te. Ni nezo sala ke jeunesse ya Congo et avancé te. Ni nezo sala ke jeunesse ya Congo pour kozwa Congo en charge te le Kolo a prévu que non.
Préparer la jeunesse, c'est préparer les Congos de demain pour la limite. Merci pour cette réponse à la question. Obinini oeko sale te jeunesse et sauver mbokanete et zo makambonanete mais yo mo lobi sous préparer la jeunesse c'est préparer un pays. Donc ça veut dire la jeunesse n'est pas à préparer. Nini eko sa mboka la biso kende biate ce sont des partis politiques. Nini eko sala été jeunesse et zo conscience ce sont des partis politiques. J'explique. Ndeko cadette na sala ki mouvement moko l'indépendance de la jeunesse dans des partis politiques. Nous sommes colonisés dans des partis politiques plus que n'époque coloniale. Comment? Lelo oyo, jeunes, ba créer ba parti politique pour ba ebiso yaka kokota na parti politique pour lobby ozwa musala. Lelo ba jeune ba kuma okena ba parti politique pour lobby bazwa misala. Soki to komi na pouvoir, biso ba to ko remplacer ba to wana na misala. Ba uti ba ministre na bino o ba sokipa na makamba ba salaire ba fonctionnaire. Ba uti ko sala calcul ya ba fonctionnaire, o komona ete ba inscrire ba to belé na ba ministère. Soki na ba misala Otobengi ba nani ba fonction publique okomona ministre a commis na place atindi batonaye ya parti politique ne lobi tango remaniement ko sala mususu tango ko ya tindi bato parti politique ne mususu wana petanga ko ya otindi bato parti politique ne. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la méritocratie? Est-ce que bato wana ba ko mériter? Est-ce que jeunesse wana ko mériter? Et comme yaka to pesa bino ba poste une jeunesse ou ayebi que non atana zananga mayele atana sali nanga ba recherche atana créer nanga te un jour na ko se retrouver na parti politique et puis parti politique et peut sangai musala. Cette jeunesse n'est pas préparée et oyebi sangai nini ko sala Congo ke liboso te, ce sont des partis politiques. Lisusu phénomène kuluna ba délinquant onyoso moko ya UDPS to mona ke alobi ke non o ba pesa biso tintsapa diamba était comme en permanence pour to ke osala mobulu. C'était un jeu. Ba tintsapa bani ba pesa ba wa pina kata UDPS. UDPS c'était parti politique. Mais to za vidéo wanati. PPRD bon mona ka un bourgmestre ko kabola machette. La période ya ba marche awa pour machette wana. Il paraît, il faut pas mettre à bateau à UDPS. Moi, je suis leader dans la commune, encadré de jeunes. Il y a des jeunes qu'on parle. Yo, machette à Sigabo Point. Autre que nous, on va machette à Nana Pomatete. Combien de photos senga, bosunga biso, ba jeune wana eza bato kangate photo kangande bato ba ko bebisa bango. Bato ba ko pesa ka bango ba machette. Pourtant, on pesa mona na machette à Sika. So moni mutaide pesa papaye siko mutaide pesa bima sali marché te yatika ou bien bima ki mutaide pesa kimi yatika na machette na ndako ayebike machette na musana ngweza ko sa nini ko papa akosa nini kuluna mokota kotaka aki osomba machette na magasin. Ce sont des gens des partis politiques qui ont créé aujourd'hui le kuluna. Mais au lieu d'abord de sanctionner les partis politiques, il y a des kuluna totinda baba ko sabilanga. Ba vrai kuluna ce sont des Francis Kalombo, ba vrai kuluna za ba bourgmestre ba kanga ki na ba machette ba ko pesa batu, ba vrai kuluna za batu ba tati chapana gena na permanence, ba vrai kuluna za batu ya lamuka o ba ko tinda batu ba ke ko beta batu, ba vrai kuluna za batu ya donc tous les partis politiques. Et ça n'a pas de valeur. Le parti politique qui a kala, et ça qu'est-ce qu'on enseigner congolais civisme. Et ça qu'est-ce qu'on enseigner congolais patriotisme. Mais pas parti politique qui a l'élo. Enseigner ni civisme ni patriotisme. Et comment on enseigne qu'à conquérir le pouvoir et concevoir le pouvoir. C'est quoi les partis politiques? C'est conquérir le pouvoir et concevoir le pouvoir. Et ce qu'on va concevoir le pouvoir, et ça comme ça la face. Moutouloua Jean-Marc Augustin Kabou yatanga télémé liboso ba jeune obi. Ce qui faut topé ça ba combattre bandoki. Pour ba défendre le pouvoir na biso to parce que si ba combattant on va passer à batata. Ce sont ces jeunes-là pris en otage dans des partis politiques de Bakopé Sabango Mandoki. Bakopé Sabango Mandoki pour nini? Pour combattre Babo Matanga Obima. Akoboma moto ya parti politique ou à fasciné, à Rosane Congolais, à Rosane Moto Moussous. À déterminer Mandoki en côté. Lichette pesa Mandoki, arme blanche.
mbeli pesa mondoki nini ope essence pesa mondoki parce qu'il y a des armes blanches na ba arme à feu malobi toko pesa mandoki peut perdre pesa mandoki. Donc c'est ce que je vous dis. Mboka kokende bien parce qu'il y a encore le parti politique et ce parti politique là se multiplie de jour au jour loko amayebo et musala ya ba parti politique aneza koya ko zwa jeunesse en otage et ba jeune wana ba ko accompagner bango za po ba lia ba miette bango ba ko lia nyonso ba ko salete ba jeune wana ba sake bango ba longwa ba pouvoir te ba tata na ba renyaki bana ba régner après ba koko na bango tan ba roya lisu ba régner et nous devons battre bango ka pouvoir kasi wa ko battre la ba jeune ba komi le roi ba bourrette le ba fils mukoko amemi bazelo na chantier junda ko sili batiki libanda attaque ekolo Congo likanisi nini okoki kopesa pona kobimisa ba jeune na potopoto basili ko sindawana yango to ko banda ba conférence commune par commune ba conférence débat libération de la jeunesse. Nous devons libérer la jeunesse pour enfin libérer le pays. Une jeunesse libérée, c'est une jeunesse consciente, une jeunesse révolutionnaire. Parce que jeunesse, on a une jeunesse révolutionnaire plutôt. Jeunesse, on a une révolution et qu'on sait un changement. Nous avons enseigné dans des rues, nous avons enseigné dans des marchés, nous avons enseigné presque partout. Nous avons compris. Il faut que tout ça soit conférence débat. To yaka ko enseigner to lobby to yokibino to débattre. Yango to ke nango la conférence débat pour sauver cette jeunesse. Matondo mingi kolo Congo trésor king bukele to beta sikoyo. Li solo ya justice passe pambate to sili ko la ministre ya EPSP o wapi eteni longondo mbala moko. Azaki EPSP ya santé. Ya santé pardon. Mbala moko ba kumbie na makala asambi atati. État de droit. D'abord, il y a liboso na kopé sa félicitation na bato ya justice pour bakola kisabiso ke bato yu de pes baza ba santouté. To kanisa gi miyibi bazaka bato pe perte parce que ba telema ki liboso balobi ba miyibi oyo ba yibi na mboko pendant 18 ans. Bato oyo référence ya bato yu de pe perdre zaki bango nde ba miyibi. Et ceci ça montre que l'IDPS et fandi bamiyi bibaza pe ebele na kati ya UDPS parce que tango baninga ba ko diriger bino boza libanda il faut bomona ba mabe ya baninga to bino bokota bo changer bo corriger tango bino tango nyoso bande ko belela ke bamiyibi okoti bino mo boyibi. Moi je dirais merci à la justice malgré waneza eloko liboso première analyse et première réaction na ngai. Deuxième na roloba justice wana na konzimela ngote ya liboso na pesi merci ya mibale na konzimela ngote na pesi merci parce que naza peuple na pesi merci parce que bato ya ide pesi bandako kasa bango nde basantu tolobaki makambo eteni oyo tobaki makambo 6 millions tolobaki que COVID-19 sikoyo lelo faut ba dédommager peuple congolais na le coûté o ba ebisa peuple congolais que le Covid existe na RDC ba confinement o ba fandisa biso ba misala o ba kangaki biso na nini parce que les 6 millions c'était pour la Covid tangu ya liango tobike ba ko liambongo bako kanga biso na ndako po balakisa ke maladie ezali bapesa bambongo ba détourner bambongo na bango parce que ba maladie wana esika bako fanda to ko mona te bakomi ko somba bibembe pona okosa ke ta bibembe bako kufa ya Covid bango yo biso nde to ko nyokwama po batu ba fanda ki ba chômeur na ndako basala ka teta milai siko bokangi eteni bato ba fanda ki na chômage tamulai boko ebisa bango nini pour na bango batu basoki ba principe pour ten était nazaki ministre santé tant toko lobake Covid pe sera ngozaki ba sera ba bonane to bindenge wenze ko tonda boy Covid vraiment réellement na Congo oyo parce que Covid ezali mais na Congo na biso o ekosimba te po nzambe azanzamba bolingo ko tika te Covid ndenge bino boko kumisa ngo ekoma na niveau wana ana Congo po se komi na niveau wana ana Congo to kokufa ebele toloba yango ti
Baba bité Covid eza réellement te bato bazana quarantaine te bo plutôt tondi ba mbongo eko bima ya l'état. Lelo ba rejoindre biso. Qu'est-ce qu'ils nous diront? Tango ba bomba biso nzala tango mulaye. Qu'est-ce qu'ils nous diront? Tango ba kangi bato pona ba cash de. Qu'est-ce qu'ils nous diront tango ba bomi bato pona ba cash ne? Dango na bina pesi justice merci. Pour to juste ko ba argument ya okanga miyibi na bango. Habite soko sosola. Et si quand on peut sa justice merci. Et si quand on dit mélange pour Félix, c'est ce que dit Yemoko n'est pas satisfait de la justice au Yamboka au Congo. Mais il a dit ça. Obi corruption ça makasi, il n'est pas satisfait de la justice pour ma békota mingi na justice Tantôt peut ma manipuler pour Félix, c'est ce que il n'est pas satisfait na bango. Il n'est pas satisfait de la justice ya Congo banda kota et ça la justice ya Congo ya zara satisfait nangote bakanga l'homme moko aza sérieux ou aza Vital Kamerhe Félix l'a dit. Abi il croit toujours à Vital Kamerhe qui va occuper des postes à minene na mboka oyo. Or moyibi ya liboso ezaki Vital Kamerhe. Bakangi moyibi mais Félix abi non, Vital Kamerhe l'homme moko intègre. L'homme pénine osanga yebisa biso ki eteni longondo azalo mo intègre. Et la justice maintenant doit nous dire bakangi pona nini parce que les chefs de l'État jusqu'aujourd'hui ne croient pas à cette justice. Gaïté chef de l'État ndé. Mais tu sais que tant ozo croire te la ki biso combien de magistrats au bazana boloko pour bazaki corrompu. La qui sait combien de juges au bazana boloko pour bazaki corrompu. La qui sait combien il y a des procureurs au bazana boloko pour bazaki corrompu. Pour bazana boloko te bako tambola seke bako sa musala malamu moyo bi musala bango ofundi bango et pas ya l'état et pas ya peuple. Obi baza bato bako sepelisanga te bako sala musala bien te. Donc banda Félix Alobana ngala komaka so na moni muto aza procureur azani na komona toza satisfait na ete o moto mabe. Pour chaque exception ta lobi te ke no bato mususu bako sala makamalamu abi justice. Donc bango nyoso donc na koma sembla que ba juge ba procureur bo limbisa ngai ba magistrat so na moni bino na moni ga elonga corruption. Obi Félix déjà lobaki. Ce sont de corrompus ces gens. Donc, quand tu as même la justice dans Bibotika et l'autre garant de la nation, le président d'une partie à la République démocratique du Congo, Alobaki Yango. Si tu as nako silisa ndeko nangai akobuki zanga bakanisi bade zagika makambo ya justice. Siko lelo yo tango bakangi eteni Félix akoyebisa biso po biso to mande ko bela makambo 6 millions kala batu bandima kite ngana obi biso toza batu mo batu bakotizela biso ata bambongo baya opesa biso parce que toloba ki Félix aza bloqué bandima te moko bima bina sa bloqué toloba ki sa malukone ba discours to akosa la fantaisie ba discours mo ya cahier de plaisir to ko matisa nini to ko sani 100 jours après toloba ki état de siège o ko se l'autre prorogation na prorogation o eteni dongondo boko kanga ya 6 millions azuba petine ba papi ka mwasi ba nani ba ko lobetenya za moto malamu etenya za moto lelo na makala c'est que monoko na biso nganga. Et là, ça coule en avance. Ils ont faculté à analyser. Tala philosophie, être philosophe, c'est qu'il faut les cabas classe à minene. Et ça quand il y a besoin temps ya kimia ta molai, qu'observer ma kambo pe comme tout na ma question ma kambo ko sa ma bwepona nini. Tant qu'on tourne pourquoi pona nini ma kambo ko sa ma bwe. Au fandi oko luka à la recherche de la sagesse. Tant que philosophe ça recherche la sagesse directement comme un philosophe et tu peux analyser les choses ya mboka na au Congo. Na mona nanga ba miyibi ya IDPS baza ba miyibi ya solo. Po bako yiba bazata na façon te ya bomba ba trace na bango. Okomona te matata poni nda ko beta bango ba aller retour. Caméra za ki to IDPS. Hein? Kasi tanga kanga me na bango. Talaka Félix Antoine Tshisekedi na la qui sont pour mon non c'est que Félix nous fait déjà plus que ba aventure
alobi baké na conseil de ministre ya za kité Camera était moto a organisé conseil de ministre wana ba komi kuna balobi makamba 1500 maisons ya ye na bureau a joué rapport ya conseil de ministre na bengi Camera tuni est-ce que le fameux dossier de 1500 maisons nous sommes inclus ou pas? Camera bise nous ne sommes pas inclus alobi bon la justice fasse son travail ce que Camera bise que toza na 4 question mais ça c'est pas moi c'est lui j'analyse alobi alobi lokola toza na katite justice asa nini ce que Camera bise que toza na kati alinga alobani ba dossier to ba yebisa que monsieur le président toza na kati alobani ba dossier to ba yebisa que monsieur le président ya Christian za na kati la Christian Tshisekedi abiso to benga baba yaya eza ya Christian de corps biso ngaza mo matete yaya Fabrice ngaza pe liso mwana nunga to bando benga ya Christian de corps ya Christian Tshisekedi biso ba Christian so ya Christian dandu to benga baba yaya ta biso ba bi ya Christian Tshisekedi za kati alobahanine. Est-ce que Etienne Longondo s'est retrouvé dans la justice? C'est parce que Félix Tshisekedi n'est pas dans ces dossiers-là. S'il était dans ces dossiers-là, où allait être Etienne? Na lobby si, maman. Moutouni bakangi déjà na makala bimie Saint-Sauf. Donc le quoi ça koti? Elombe kaka matata mponi na makambo nyonso elombe matata mponi elombe cessé mobali anguya matata mponi l'homme qui prend en effaçant les traces sans trace au moins attend la classe bano bande ko tricher bakangi tazaki moi mayele et IDPS nous montre aujourd'hui on comment attend makambo la ba tout au kanga ba on a muke qu'il n'y a pas des intelligences de ces partis. Oui, les gens qui volent comme ça, nani toko mona nde bakozwa. Kolo Congo toza toujours na kati. Etenya la kisango ba biselanga papika mwasi. Wa tindika aya koloba makambo eteni. Boya mbebo tu na yo question. Papika mwasi soni. Oko boliembongo ya muyibi. Droit de réponse na. Droit de réponse c'est pas nan. Et pas nan. Ça droit de réponse na ba juge ngaza juge. Ça n'a pas de juge, tu vas mis patron na makala. Ngana ça juge. Tout le bel appel kambo ya monsieur Atou Matumola, oh wapi Atou Matubwana pardon, oh wapi tout suspecté toujours na détournement. Là tu me dis le roi hier na kota makambonete c'était l'homme de pornographie. Oh. Hier mutatinda kabasala nani komba moi sango lisweza nani mama oyo bakanga na vice gouverneur. Mama oyo amutaki mbangiste oyo kombo mama ngo nani mama amutaki mbangiste oyo bakangaki na vice gouverneur na Matadi mama oyo akangaka ba photo na Félix Tshisekedi akangaka ba nini oyo batikaka vice gouverneur mutakala yo tala ba video na te yoko bo wakana sekana saka batala ba video atu wana assemblée provinciale déjà na cour constitutionnelle déjà bakatela akogoza sous gouverneur te. Il y a besoin d'acquiser les sous na détournement de 5 milliards. Mais ben l'ongolais, qu'est-ce que je veux faire? Le problème dans la justice. Deko, ce qu'on kei yokana. Ah deko. Okei, ozana boutique na yo. Un quart ya biloko na moto moko ayibi yango o meme na justice azongisa le biloko anate. Moto mususu aye ba condamné azana makala mo récupérer bilo no te moto muso ayeli so ayibi bilo no parti ndambo etikalaki un troisième akena ngona justice ekangeli susu ezongiselo bilo no te mususu aya kaboli magasin no na katikati ayibi justice ekangeli ezongiselo bilo no te troisième rememe sous na justice parce que ozom sakati déjà justice à Congo. Banani bakangi oda bazongise biso bilona biso po biso ba congolais to betela ba maboko. Pour to bete la justice au Congo maboko. Est-ce que l'important c'est ali ya kokanga muto ayibi biso biloto ya kokanga pe biloko ba yibi biso zonga pour servir ba congolais amala. Biloko zonga.
tozanga posa biloko ezonga basala bino ba Niger bakangi ndako kamere bakangi boye eza wapi tozongi lisusu makambu ya nano Willy Bakonga 2 millions bango bakiti 30 000 ti lelo comme combien. Vous voyez que nous sommes en train de faire de bêtises dans kati mboko et comme théâtre et sengoni ne kozala bakangi moto ayibi eloko meloko yango ezongi te bakanga tu matumona bakanga to bakanga te eza bomengo ya bato bakokanga po biso to komona eloko te mais eloko o biso to sepela nango eza nini tango mboko ekoza libéré bakoma kokanga batu pona bafuta biloko oyo bayibi. C'est ce qu'on fait un jour et comment. Non kokanga ka ba fantaisie ba spectacle okanga mais okanga po moto azongi seloko ayibi ezonge pa manan eza lokwa Yesu tango bando bete bino lisola Yesu aya ebisi moto bongo na motema bando yebiseni eloko ya bato yiba sa nini ya babola sa nini moto kuta ebisa bina tosaka di commandement tazoka mwasi ya moto te na sa boete bise eloko moko asala te biloko za nango pese pa ya babola. Siko soki Yesu abandeka kote ya moto ateye mutu mutake olela masumu nanga sili sanki azongisa biloko bato azwa est-ce que moto ana mbongwani c'est que to changer procédure to longwa na ba procédure yokanga to qu'est-ce qu'on a procédure ya dialogue papa zongisa biloko na malamu na malembe pour premier procédure to mona ke simbate biloko eko zonga te tozana bosenga biloko sa nini ezonga bambongo wana ezonga po eza bango teza ya biso peuple otoko souffrir ezonga po soda afuta mabien tanga butu na oka mawalo kwa policier soda azate soda na linga bino mingi ba policier bino na ba marche bo yakata malgré bo ba kozaka politique menzala équiparate au politicien to au politicien te marche au so benga batu na ba parti bo benga batu ko ba ya copier bo benga batu ko kesa na marche na bino batu basani bozo benga bato na marche tandis que bato na bamika atiki nzala na ndako aye marche azonga ko elisa bango ni mais soki apiye pesa mabete ndeko na ngai wana eza koboma mboka te eza koboma mboka te eza koboma mboka soko bebisi patrimoine national so lelo amoni magasin chinois azui biloko na magasin chinois lié pona abunda mboka na ebonga mabeza wapi amoni magasin ndie azubilo na magasin ndie allié pour akenda bunga na pour changement na mboka na mabeza mabeko zala soki na moni congolais akeko buka stade des martyrs azongi simboka sima po mbongo ya mboka foli so ebime pesa nini etonga martyr mabe na komona so congolais akeko bunda kobuka entreprise moko oyo ba congolais ba vivant na kati eloko loka magasin ba ndia ba futa abatu moins de 100 000 francs congolais mutako ke kuna pona tension AVC nini mate kuna na musala wana. C'est une façon de libérer ces frères-là. Parce que quand ce pays sera libre, on a un emploi à bon côté. Sous-traitant, c'est qu'on a à sous-traiter. Parce que tant que Kabila Tolela qui sous-traitance, la famille à présidence, c'est ça, sous-traitance. Les lois, la famille, c'est ce qui est de côté sous la sous-traitance. Les Congolais, ils ont simba salaire na bango ndenge sengélité. Oh, tout ça, la pas expatrié. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Non, mais ils gagnent rien. Bon, il faut que vous sa moto ya famille tel, moto ya famille tel a kacha lobi a katina bempo o e mona na te na kesa mboka. Ba ye ba pese tambongo muke. Siko magaza bongo, ce peuple a kieya lobi na komi na nzala. Il faut na umela libanda, na zwa biloko magazo na lia po na umela libanda, beaucoup échanger. Yebisa ngai mabeni congolais asali. To beta pili solo ya marche, ils a prévu le 15 septembre au Bakambia la muka basili ko bianga bongo population. Na marche que makamuleti wana iko sala na marche wana ngai naza oyo président Martin Fayulu bengi pour ba congolais ba sunga ya dialoguer na Félix Tshisekedi. Donc objectif ya marche ya mais c'est ce qu'il a dit ba tabiso lisanga to dialoguer pour organiser makambu ya élection. Déjà les kanisa malamu to ya mabe. Ya mabe. Moi je ne peux pas sortir marcher
pour président Fayoulou président une partie à Congo, Félix Antoine Tshisekedi, va dialoguer. Félix Tshisekedi n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Il n'a pas été voté dans tout le Congo. Ce que tu as lobby que le président élu Martin Fayoulou, tu as dit que tu as Butembo Beni, Oninyo Yumbi, et voté qui président? Et voté dans le président. Et tous ces gens-là, vous leur direz quoi que Félix soit président dans Bango? Par quel mécanisme il devient président? Parce que leur droit, il y a vote à Zaki dans Bango, tu as dit Ebola, les loyaux, élections, si les Bolango, on leur a imposé un président. Et pour être le président de la République démocratique du Congo, il faut que les élections soient organisées dans toutes les étendues du pays. Le président Azal a voté dans le suffrage universel. Suffrage électoral universel. Mais il a été élu dans deux parties du pays. Et d'autres, 3 parties, ça va voter à quitter. Mais pourquoi qu'on fait autour d'une table? Mais il n'a pas aussi été élu, excusez-moi de dire qu'il a été élu. Ce qui dit qu'il a été élu. Pourquoi on peut dire le président de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Le président, il y a un parti de la République démocratique du Congo. Et le président Martin Fayoulou dit que non. Le président Félix Tshisekedi est illégitime. Comment il faut dialoguer dans l'illégitimité? Peut-être pour la Congo la crise. Pour la Congo la crise. Et puis qu'on préparer 2023. À ce point, la Congo la crise, il faut que dialoguer dans l'illégitimité. C'est que tu dois encourager la illégitimité. On a pas la Congo la crise. Ce qui coûte consultation na bango basalaki. Bato belé ba vie mon antenne mais muta problème à maladie à mutu bango mo bato ba ko via za problème à maladie à mutu à se retrouver. Beaucoup de bato o bakenda ki wana. Balongoli Congo na crise té. Martin Fayoulou na muzito nde bato balongola Congo na crise. Na dialogue na bango. Le problème, c'est les élections crédibles. Et les élections crédibles ne peuvent pas se faire dans des conditions oyo. Les élections crédibles, et que salamaka dans des conditions ya malamu. Quand on dit des conditions ya malamu, c'est que mboka oyo est longue en occupation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons le Guissard, on a quoi ça ministère. Banyamulenge baza bande ko na biso. Aujourd'hui les Nyamulenge parlent au nom ya bakassaye. Et cette infiltration-là, on continue quand on a une élection d'infiltration, moi je demande aux Congolais, si les 15 il faut sortir, s'ils sont à la Mouka, tu combattre na bato à la Mouka. S'ils sont à l'UDPS, tu combattre na bato à l'UDPS. S'ils sont au pouvoir, nous combattons même le pouvoir. Congolais ont déjà mais tu n'as pas surchargé na ilo qui était bombé tant que bombé est-ce qu'on est sous marche baza bato malamu to bima ba kana bombé na gene na chichapa na nini parce que biso te bato pesa bango bongo ce sont des partis politiques na to yebiso afolongo la parti politique quand vous condamnez les gens vous condamnez na otende ba komi vous condamner eloko nini komi si bango bongo qui vont babiloko wana banani batekaka babiloko wana et ces gens au bateka babiloko wana ils sont protégés par de qui parce que lelo yo eza diamba eza gene eza chichapa eza soupe na tolo eza reconnu ba whisky auto banda ko boya yango ya plastique yango etondi na ba wenze oui batu ba oteka ngo to yebi bango ils sont soutenus par de qui par des politiciens et ces politiciens là ont des partis politiques. Si au lieu de condamner les politiciens, vous condamnez Moutoua comme Mélango. Oh, Moutoua comme Mélango pour un chômage, mpiaka. Tout le monde a bombe, puis ça a moutounini. Azana salaire, na musala ya malam, ou peut ce salaire ya malam, bon, mais la bombe. Et ça, chômage. Et prenez ces jeunes-là. Tout na bango, moi je suis le temps de parler avec les jeunes wana. Beaucoup mais la bombe poani, beaucoup mais la biloko poani. Ah ya niveau beaucoup comme lieu to raisonner na biso. Non yo za neta mona kyo sa mabe ba kangi ngai. Na za na ngata bongo na lali na ngaba pongi na ngai. Mais oui.
Et responsabilité, c'est pas bateau bako diriger mboka. Ba yoka soni. Au lieu que jeunesse ou bébé comme la bombe, moi ma jeunesse à moi parce que je suis jeune. Je suis dans cette jeunesse. Je ne veux pas que quelqu'un touche dans cette jeunesse pendant que bango bato bako ça que jeunesse année s'est retrouvée bongo. Bo pesa ba jeune wana misala botala so bangada bombe kotonda. Parce que ba jeune wana so kena banda ko batata na bango ba ko finga bango hernios. Comme pas ba jeune wana ko mona emso sona nande ko na mwasi finga kaya sala anake na mela na ngata bombe. Na mela na ngata gene. Ale bango batie biloko wana et pas jeunesse. Sera kaleza ki poye bateseke ka bateka diambeza parce mais aujourd'hui to ebi ke a bateka diamba tinelo bateka gene tinelo bateka bombe okuna bateka kuyu. Parce que ça me sika bomba. Qui viennent me prendre moi trésor qui n'a l'exabon à ma tête biloko wana seke ka maka. Et ces gens-là ba okanga bango, ils sont protégés par l'État. Ce bokangi ba lelo lobi ba bibi ba bibi tsana to la kise. Mon amboka trésor king Kolo Congo. Ne touchez pas à ma jeunesse. Assumez vos responsabilités. Oui. Tobe tapeli solo ya seni. Bande ko ya Kimbanguiste. Bango bazo soutenir Denis Kadima. Tandis que ba confusion religieux monsieur bazo ndima yango te. Pe na ba kambi ya ba politique bazo linga été mais ba bande ko na biso ya Kimbanguiste. Bango quand même bazo soutenir Denis Kadima. Ndeko elo monte ko bimana seni wana lokwa seni déjà lo monte ko bimana ngo na ba élection lo monte ko bima c'est que ba confession religieuse en appelé au monte ko bima. Ba oye banzete na bambuma nango ba confession religieuse wana nyoso ekekuna to bandi na catholique ba église de réveil na Kimbanguiste bane bazambuma malamu. Ba nani bazana mbuma malamu na mboku. Parce que l'église Kimbanguiste ezaka toujours pour soutenir bateau baza à pouvoir. L'église Kimbanguiste a été avec Kasavubu. L'église Kimbanguiste a été avec Kimobutu. L'église Kimbanguiste a été avec Kabila, même comme à niveau de falsifier la prophétie à Vulusi Kimbangu en disant que Kabila est président au Balakaki. Aujourd'hui, l'église Kimbanguiste avec Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui va m'étonner? Ça montre réellement que le choix de Kadima et le choix de Félix Antoine Tshisekedi, parce que l'église Kimbanguiste soutient Félix Antoine Tshisekedi. Ça ne soutient pas le Dieu Tout-Puissant. Et soutient le royaume des cieux. Parce que qu'est-ce que soutient le royaume des cieux? Moi je connais dans la Bible, il y avait un prophète. Ce courage-là. Est-ce que les autres ont courage? Yango, moi je dirais, l'église Kimbanguiste, c'est tant où l'église Kimbanguiste faut se repentir. Moi je pense que confiance n'a biso batu mundo. Et l'ingé zana kat l'église Kimbanguiste. Tant qu'on va faire raison que pas mon église Kimbanguiste tobi, voilà ma cambo échanger pour bazoa enseignement ou esengeli et comme ma batu na kimia. Mais muto comme la communion na bandal bino bokolo ba mon église Kimbanguiste. Ah, papa Kiangani, papa Simo Kimbangu Kiangani. Vous faites la honte de la religion africaine, de la spiritualité africaine. Et je vous dis, quand les avatars, le Messie, le Sauveur viennent au monde, babimaka église, bafana église, babima église, pour l'église aneza lokuta. Quand Jésus est venu, selon l'histoire, il y a l'église. Quand Vulusi Kimbangu est venu, il y a l'église. À côté, Libanda. Et aujourd'hui, je vous dis, Tobima l'église, Tolukanzambe Libanda, il n'y a pas la vérité dans ces églises. Soyez mes imitateurs, bato batanga la Bible. Soyez les autres Rolanda Vulusi Kimbangu, to sangisa kintuadi pour l'avenir du Congo, pour l'avenir menakati ya l'église. On ne se tongami na maboko ya batu. Bazo bambongo oyo batindela bango pour batonga l'église. To sauver Congo s'il vous plaît. C'est ce Congo que nous avons. Et le cas moko. L'église le bako ya bukango ekwei mais mabela Congo etikala. Papa Simo Kimbangu.
tala biso jeunesse tozali tolingi ba aventure te tolingi Congo ezani mais toza pe na posa ya numéro 1 ya senité bato lokwa ba biso o bo pona te biso toke na révolution au moins de toloba romboye bato bakasa lokwa to revaka négocier za qui rêve mais na tika na sala ta ligablo bato bakasa lokwa bo revaka parce que banda obandi ko sala yango nanu epesa mboma ya malamu ndeko na ngai olena na tikala ko sala nanu na vie ya malamu bazana o bato babenga évolution zemi te évolution ezaka na makambo nyonso tobandi wapi tokende wapi soki nzambe kumokeli akokai kokela mwasi na zeme ekoti lelo aboti lelo mais il faut zeme ezwa 9 mois mpona ebotama soki nzambe mokeli akokai olamuka na ntongo ya bibiloko nyonso ekoma na mokili ekomi mais il fallait nini ekende étape na étape évolution ti tokoma na niveau ya création nzambe akoki ozwa mutu mamo acréer mayele mais il faut évolution même mutu oyo tozali eza évolution rythme ya évolution towuti wapi tokewa mutu akala azalaki ndeni parce que baolakisa so biloko ya bato akala na lelo mona eza vraiment na évolution ta tv tobande kotala kala kakakakaka watu okochange bachaîne ezalaka na 12 mais l'autre comment on a 5 quelques chaînes de 12 à 5 quelques chaînes il y a l'évolution moi je sais je crois à cette évolution là et je crois à la libération du Congo ce qui est comme un niveau nzamba senga bi king mission esili non là na kimia pona bina sima nga ba king bo yebele au moins de ba ko lona nga na mabele ba ko lona nga na mabele po ba mbume bima ebele c'est ça les autres zakana Patrice Emery Lumumba babime bele babiso toza banani bomanga na kende me Congo na ngai kufa te andeko tanga tala ebi ata ba arrestation ka bakanga biso bandeko mingi bacha minoko so bakangi arrestation bandeko bele o bacha minoko so bakangi arrestation na tiki makambo tsa muno matondo mingi moi kolo ya on appelle ça merci na bandeko na biso tout ya poto ba résistant tout ya poto la libération du Congo et sala biso toza ba free na bino so bo bundaka te biso pe tonga tozala te ndenge pe bino bo sali biso toza ba free na bino ndenge biso pe to bimisa ba fruit na sema nous vous promettons et ces fruits là bon mais ma Congo na libération on est à défi hein te to promettre bango bo yo kasi ma papa maman to bandaka ba be miso ba trésor king bazaka bango mo lelo bo mona ba eve matata ba bimi ba junior ba bimi bo seya ba bimi à l'époque là bazaka te ngasala ngasengwe yona tinda bato ba caméra boko zelanga bango ba mon évolution to kende ki croyait to biso to zo ba micro auto ko loba na banzela ke ba tuloka ba eve matata ba ko bima pe banzolo bande baloba bongo to kende te ba tuloka ba bima kaka et to koma na suka na makambo. Je vous promets qu'il y a une fin. Et cette fin-là, ça sera la fin d'une chose. Et on va prendre encore le commencement d'une autre. Ce qui fait l'Ikambo Bandi, le commencement, fin ya l'Ikambo Moko Komi, le commencement est l'Oko Moko Ebanda. Et ça a fait, il y a des reines, il y a des impérialistes, il y a des néocolonialistes, il y a des occupants, il y a des bateaux qui ont peuple en otage, bateaux qui ont souffert, faire souffrir le peuple dans un pays de tiers-monde dont les présidents sont riches, dont les dirigeants sont riches, dans un pays pauvre comme la République démocratique du Congo, les politiciens roulent en carrosse, ils ont de belles maisons, ils construisent des immeubles en étranger. Il y aura le changement, je vous promets. Il y aura les changements. Les pays voisins d'Abisso Angola, Basili Kondima quand même que non, Boka na bango des alliés pollués, Maï Nabisso et Kassai, les grands Kassai, Maï et grand Kassai, ils ont vraiment pollué. Alors, l'Angola a accepté quand même que non, Bangode, Basali ko Basali Maïwana et ça l'a pollué. Moi je dirais pollution est quelque chose de naturel, tout volontaire. Je ne juge pas encore l'Angola,
Mais ce qui est essentiel, l'État, il faut protéger le peuple congolais. Tant que moi, comme à niveau gouvernement, il faut protéger bande qu'on a vu sur Kassai pour tout le monde après pollution de mai comme polio tout le monde a été battu bazumba maladie pour na mai Kassai inde comme kibongo. Na combat otoko bunda mutu moko est important. Parce que toi, tu as libéré Congo, tu as na posa ya batu. Et tu lingi na ba province nyoso, ba Congolais baza en bonne santé. Baza na bango mbongo na libenga, mais baza na santé malamu na nzoto. C'est ce qu'on veut. Matondo mingi na bino ba yeboswa ki libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo. Lokola ka utaki koloba awa keno. Quand il y a une fin, c'est-à-dire il y a un commencement. Tout banda qui paie. Et donc, tu as aussi cette mission, commencement par ma solo, mon corps, libanda ya caméra et zalaka. Hein, tu fais na caméra, mais nini, ezaka bongo, vigno se zaka bongo. Et tout le bâti que non, ce que ça n'a fait ma camboesili, non, fin commencement, monsieur Ebad. Oui. Tu as exigé fin ya ma reine pour commencement, monsieur Ebad. Message clé, message clé, ezali, batoto balinga Congo. Bo soutenir l'individu, mais bo soutenir des combats ya Congo. Oui. Bato balinganga Trésor Bukele. Bato ba découvrir pour la toute première fois na Congo Source Télévision. Bolinga te me bolinga Congo. Oui. Do bolinganga te po naza moto moko o kutu bomono kutu ezandenga te. Ngaza o naza en 4. O ezali matière moko race ya famille na ngai. Race moko o multiplication nango salamaka. Ekufate. Mais dans quatre dans la race il y a révolution. On peut faire ça multiplication nango. Nenga fona ça ba parents nanga ba ça multiplication ya race nanga oyo. Nenga fona ça multiplication ya race nanga na bota Sylvester après c'est la ngai. Nenga pe lobby. Il faut na ça multiplication ya révolution o ezakati nanga. Donc nsoto o ekokufa ekolala kolobo lelo na koloba lobi oyo kango lisute lolemo yopola mais o eza important linga o eza kati na ngai o eza kati na ngai eza taché na Congo po yango nde miso tous toza miso ya ko accomplir na mboko Congo po to senga nzambe te ko za ba congolais yende mutatikela biso mabele au Congo toza na mission. Peu importe le rang social, peu importe où vous allez se sous-estimer, dis-toi, il faut apporter Pierre dans le Congo. Numéro de téléphone 00 243 82 381 18 52. 00 243 82 381 18 51. Na pesi na bato a Aner, na pesi na bato a Demiabe, bato nyoso baluka Trésor King Bukele, mais je dirais Congo est à libérer. Matondo mingi na yompe oswa ki susuli baku ya kolanda biso loko la Jared Clever MB na français d'origine avant vraiment abonné soudé ya Congo Source Télévision loko la peli sous elle chante moi Kaspreza o bile kukunyung mon pire vieux kuna na France molandi munene ya Congo Source Télévision équipe technique mobimba ya Congo Source totombeli mbotama elamu na aigle jaune Plasou Boulangongo Plamedi Boulangongo aigle jaune mwana muke na bambongo na ye mbotama elamu na yo lisusu Plamedi mbotama elamu lisusu na mama Efrasi Boulangongo koko oya botama mokolo moko na koko na ye mbotama elamu na yo pe lisusu les chasseurs du mage NK Pro dans la cabine ya boye fait dans la kakayo totombeli lisusu mbotama elamu na yo pe lisusu Gradel Luzao Nsumbu mwana ya papa Alex Nsumbu na mama Maria mbotama elelo ka ba joyeux anniversaire vraiment ba abonné soudé ya Congo Source TV mbotama elamu lisusu na bébé Tricia Bofula et Gilia Tricia Bofula Moseka bébé précieux ya maman Harmonie Buffet na papa Shadi Moleka ba mbotama elamu na bino so bozuli baku ya kolanda biso pe bobotami mokolo mwalelo. Je vous dis restez toujours branchés na Congo Source TV ngawa bino Cadet Muswamba tokutana bino à la prochaine bye.